Capage TV. Capage TV. Adra exate. Bandeko exate. Le bal à la place. C'est grave ça. C'est vraiment grave. Même pas peinture. Tu as à centre-ville, tu as un ambocate. Tu as à centre-ville, tu as un ambocate. Tu as un bassin dans Nzambe, maman pasteur, tu as un bassin dans Nzambe. Il y a un nègre moussous na simba la Bible. Mais dans l'hospitalité, quand même à ta peinture côté, peinture il n'y a pas ma côté, pour la base à la l'aise. Oh maternelle. Ah, frais scolaire. Ok, c'est un mot gratuit. Pour la banque, c'est gratuit. Ok. Moi, bana muke oyo tozwa. Oyo ba monaka ba futaka. Ba futaka pe difficilement. Bon wana net to tia bango po mombo ba pesa to go somba cré, to go somba papier pour na bango na ndenge wana ndi. Mais malheureusement pour na biso école to ya ko chango premier ya kan fola. La plupart bana to komisaka awa. Bana ba policier ba futaka difficilement. Mais tapé a boy bo benga na tebo. C'est ça. Choisir yango bonike. To souffre net na mukola le to zoro ba boy. Papier duplicateur na bureau la biso oyo ata moko ezate. Wow. Merci à maman Cynthia pour nous avoir rendu visite dans cette journée. Nous les disons vraiment merci. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais nous disons ainsi merci à Dieu puisqu'il nous a donné aussi des capacités à écouter, même si on n'a pas la vision, mais on est sensible d'écouter. Nous disons aussi merci à Dieu. Vraiment. Tu as bien parlé. Merci. Mets-toi debout, non, maman, il a des toi aussi, tu vas parler. Tu veux parler? Oui. Ok, parle. Mets-toi debout. Il ne faut pas avoir honte, hein? Merci, maman Cynthia. Maman Cynthia Kapasha. Merci, maman Cynthia Kapasha. Comment le voulez nous? Amen. Vraiment. Les parents, pour la plupart, n'arrivent pas à bien faire nourrir les enfants. Alors nous sommes obligés de frapper, de chercher, de fois même de faire sortir notre propre argent pour le faire nourrir. Canne blanche, c'est pour la mobilité, il y a personne non voyante. Canne blanche permet de faciliter le déplacement. Donc, ceux qui ont autant de la canne blanche, ils vous permettre de faire des obstacles pour nous aider. Même pas peinture. Tu as à centre-ville, tu as un ambocate. Tu as à centre-ville, tu as un ambocate. Tu as un bassin dans Nzambe, maman pasteur, tu as un bassin dans Nzambe. Il y a un nègre moussous na simba la Bible. Mais dans l'hospitalité, quand même à ta peinture côté, peinture il n'y a pas ma côté, pour la base à la l'aise. Oh maternelle. Tolobaki 2024 mutu nyosa folo mwana mukilitika terrain abala groupe nzela maluku yango na ngamanzo mapangu moko batie na prix mama na zangi ya koloba abordable soki ngamoko na zena makoki nde na sombi nyonso et puis ba prix nini batie libiso bazo tia ba prix lokwa na tango akala ba exagérer et puis awa soko sombi oza suna problème na bourgmestre te bochaka te titango roinda na suka poko sela bandoki ba frena bino air yango otolobaki te courant ezali ozomona ngambu te ba terrasse courant eza mobimbe puis ba parcelle eza cadastre tozo continuer kolakisa bino bolango pe boboto ya bala groupe ndenge ezolakisa bino bandako awa na métropole D quartier Mosolo
donc abala ça et puis nzela kitoko hein nzela kitoko blague te antenne nango tomoni kuna oui et puis bandeko ezalaka 20 sur 20 ah 20 sur 20 kaka mai ezali bomona forage ya mai ekuti yango wana kala forage ya mai mai yango wana mai ekotaka ezopanzana courant koto ekendaka te courant koto ekendaka te awa te su na bala na national numéro 1 tika bo national numéro 1 yango macadam yango lenda awa toza na menka ok bino moko botala bato babandi déjà babandi ndenge kami ezokitisa babriki babandi déjà awa déjà baparcelle ezosombama wawa parce que awa batieli bino baprix ya bien tolobaka makambo na ebandeli bazoba batiaka yango tembe soki ekomi na katikati bakopesa reso ekomi trop tard bato fo bakomprenaka mabele eza base ya kopesa motu raison ya kozala na kashe libela oyo basomba banani biso tosomba te c'est ça na bala erataka te kosomba dikuku bien ndambu-ndambu baprix nyonso eza olanda vi ya moins cher soki matanga mvula ebeti bodindi nasaka na centre ville soki mvula ebeti somo tofungoli bino nyonso monde entier eza makambo molimo te nzoto nde elalaka na ndako molimo ezaka ya butu Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola bafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma lekwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa munoko te Rude Beauté ya biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya opakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasta boni. Oh, osaka depuis air ninya. Kapash pendant la découvrir bio herbe cacao na kumifa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Basi na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remontage penza. Yo jete Kapash mais comme ko pianga sa. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezong sa force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitarato ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele. Et pas la biso basi et débouchara ba trompe. Et ça la rappelle que sucre limier ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na za nango. Et biso bata birobo. C'est que vous êtes douane na bandaka. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo sazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu tout. Yango bio herbe. Kapash lobia ba douleur. Ya libumwa baba rentre ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et traiter rapidement ma les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. Livraison pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza.
ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Kinshasa pa Mesdames, je suis là chez Ritz Macam. Parisienne Air, là, ça vient Parisienne Air. C'est pas Ritz Macam. Ils en ont 24. Moi, je suis ISC, ça, la police, ISC. Immeuble rempli. Je suis regardez la Ritz Macam. Je suis la photo dans les circulaires à l'internet. Je suis la fille à ma bande. Je suis dans le rôle en tout cas. Nazaranga. Et dans le rôle, net, Nicolo, il se passe des dans un boulot qui est dans le centre handicapé. Ça va avec des mailles. Mai kaka na nga nebele on sala te na molimo na toucher que na psa mai ba ko mona raté mais nga la mona na ni karata ko mona te za vie mususu ba ya on ba ba mi su c'est la mais là il aura voulu dire ça ma bandi oyo mtato dango wa zeli no ko oui miracle les ali mais biso so ko to changa ba col auto changa ay on dit la Péric sans col Péric sans col bon ba Péric on a son bango awa c'est pas Parisienne Air en passant au Luka ma coiffeuse et pas devenir une coiffure. Comme on a un partenaire et bien. Donc, on va faire coiffeuse et pas devenir une coiffure. On a évité ça coiffeuse à coiffeur. Bien, à qui a 24 en face à l'Académie des Beaux-Arts à Côte-Ouala. À lui, maman capable de me papa, papa, pardon. Il y a un mot pour tout ça. On a ça là-bas. Blog dans la saleté des gens. Tout le monde est pas mis sur les là. Mais pas entrée car déjà on a perruque bien. Rita ça la coloration, il y a la perruque. Quand on a perruque noire, on a besoin comme ma rouge, comme ma couleur nyonso. Bien azali. Voilà. Et on peut la salon avant la flèche. On va perruque ça. On dit on va dans le chat. On va bon c'est une déjà. Mais là il soit bon son du sous. Il y a un mot, on va aller dans transitation dans le sens. À qui s'y perd ma bande d'abisso? Donc voilà, on va aller dans le changer pour Awa. On va acheter des alliés. On va sur les mais Nicolo, on va avoir Peleza. Et la couleur n'y a sur les bas frétélés. On bénit car là, aussi de leur niveau. Il y a Carmel, au solinaire, après ce prix, à frétélés. Il y a la peau, il y a l'Afrique du Sud partout. Vous appelez donc un très bon état, la meilleure qualité qui
J accessoire, bato balatenga na bisida. Oui, on va la Ba balatenga na bisida ye engalisa, mutalatenga na bisida Gisela. Bato na swatu na otongi na tonga ite. Gisela mutu alati singa boutique na ye ya mulu. Eno ko swani sa mpo. On a pas ici ma vie non. Gisela de dora bien. Malamu. Robe na zwaki na fête ablisi na zwaki on a pas Gisela. Malgré Gisela dimanga ti mona ndela mataki. Na zwaki on a essayé on dit. Essayé. Somme d'aligner on sali comment? Comment c'est comment? C'est ça non. 81 081 00 71 748. 81 00 71 748. Oui, j'ai accessoire. Empire Shopping Mall local 12. Voilà. Voilà. Dans ce cas, on a son côté Shopping Mall. L'Empire, on a la 24. Mot des arts, Empire. Immeuble de Bosso après mot des arts. Il y a bazar. Ah, oui, maman. Boutou est là. Ah, ok, non, ma casse des. Papa, on a caca. Non, ça ma papa mino mi bali ma kasa mu kana. Obi ke o abani wana, o abani wana, o to le la ngwa ngala mahia. Wa no ho na ba ba bende wana. Kayo na kwa za globa, globa tatimbe, fo globa makasi. Pengas. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre, avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Soki ozali au fandaka déjà na kati à Londres, inscription est gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona
wana oko contacter bango ba numéro eza wana o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo asala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso tosala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres.
Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bienvenue à l'École supérieure des métiers d'informatique et des commerces ESMICOM en sigle. Cet établissement offre une formation complète et soutenue à ses étudiants à tous les niveaux diplômés d'État. Voici les systèmes LMD à l'ESMICOM. Inscrivez-vous et commencez votre année académique en licence. Tenez pour la section informatique. Retrouvez les options suivantes. Administration, réseau et gestion des bases de données ARGBD. Intelligence artificielle UA. Télécommunications et réseaux informatiques TR. Réseau et techniques de maintenance RTM. Pour la section sciences commerciales et financières, nous organisons pour vous les options suivantes. Gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique. GFFC. Enfin, marketing et communication publicitaire, Markup. Choisissez votre option et inscrivez-vous dès cette année à l'ESMICOM en première licence. Vous devenez licencié après 3 ans seulement d'études. Notre adresse, première rue limitée d'Inandos, à côté de l'hôpital HJ, sur le petit boulevard Lumumba. Pour tout contact, composez +243 89 83 77 77 5 99 67 37 585. Notez bien, le bureau d'inscription est ouvert de 7h30 à 19h. ESMICOM, l'efficacité et utilité pour la société. La journée a été dure pour moi, les embouteillages et tout. Nous, on bonit dans le petit lac ou la salle Suki. On est dans les ala. Des fois, sur la salle de dans le 1er mars, on a été. On a réfléchi, on va dans la lunette, mais la longue ici. Parce qu'il y a un moyo, on a picoli comme Missou. Et comment ça, on a passé dans la classe. Ya misu yango oyo kala mite na ocha kisi na ya misu nzambo asalinga grâce de mona mona na mutu nanga eya moko alisanga nde ebongo omoni yo ndenge ososolo pasi misu ka ya pamba esala pasi eza na oka bainfection ya misu esalaka pasi parce nga na misu minene eya moko base na environnement esalaka te environnement eza moma polue misu eya moko tokomaka koma misu bamoi babilo ebelebele banzete biloko ebele est-ce qu'on va mon arrêter de tu avec le de moment na ina centre d'handicapé un moto ya ana wa zeti okoto ngana na fondation kuna na ngamu normal ba bisu ba pona ni mo chaka ngona internet opesi loboko opesi oye batete biso to chaka po mususu batebele ba ONG ba fondation bazanga pe pasa kopesa deti soko koto ye pena kuna tikula bomona na otambola bomona réception ezali konsololi na bakonza awa opesi bainfirme
opesi bato bamonaka te neti lelo nayeli baveugle na basalanga grâce miso na ngai bonga parce que grâce à miso nde ezomona ke nabunda nazwa quelque chose mpona bapesa mpe baveugle nabunda nazwa quelque chose mpona bapesa mpe na église bano baza délaissé bapauvre ole basengaka na nzela na bopito baza mpe bopito na bango yango na kati ya centre d'handicapé ezali awa na wileri en face ya LRB voilà nde namonanga na okita na oke o mwa moke naza nango na baremetre ngo bamela ta mai ne fiske $10 $5 $20 opesi bango bayibaka te bapesaka bana oyo baza baveugle na nzambe okelanga mawa ona na besoin vision nanga ezala yango naye kocompatire na bato oyo kutu bazomona te po du fait kaka okangi miso une minute okoka te parceke baoyo ezalaka vu na bango baboto na bango bamonaka te baza mpe kaka lokwaka biso baza invalide mais baza valide c'est pas nzambe validation ezalaka te yango ngai na banzaka epa na bango na banzaka epa baorphelin na banzaka epa bamama veuve l'église na biso na sepe kalembe napesaka awa napesanaka bamona mpo motu so azomona azozwa courage bato ebele bayebaka te on a plus besoin en ce qui concerne les élèves non-voyants de papier braille, de l'imprimante, d'une imprimante. Pour l'instant, le plus important c'est là. Et ainsi, nous voulions que, si possible, que vous puissiez nous en assister en nourriture. Parce que ces élèves, les parents, pour la plupart, n'arrivent pas à bien faire nourrir les enfants. Alors nous sommes obligés de frapper, de chercher, de fois même de faire sortir notre propre argent pour le faire nourrir. Voilà le besoin qu'on a pour l'instant. On peut avoir le numéro de téléphone parce qu'on aura le numéro de téléphone. Ok. 84 Lisusu 366 79. Ok. Papa Mosenga vraiment eza nini parce que na moni pe ba nzete awa. Et ça vraiment très important pour la maman. Et ça a la combo hein. J'étais wana ezali les bata poto ba kana ngo ebele. Ezalaka canne blanche, ezali canne blanche ezalaka pour la mobilité, il y a personne non voyante. Canne blanche ne permetaka et facilitaka les déplacements. Donc ceux qui ont tambola dans la canne blanche wana il vous permettre à éviter obstacle ezali. OK. Pour lukamuta koki koyede donc soki obstacle eza nango te en tout cas akokendela eti te asali oyo azalaki nango mposa azongi mpe na destination na ye soki akuta na obstacle asentir que obstacle ezali wana akokosenga service akokosenga aide na motu mpo afacilité aleka na place wana moyo obstacle ezali ezalaka na âge limité te mpona enseignement nani canne blanche wala basala yango selo bataille na selo baage selo bataille ozomona oyo ezali ya mwa oyo azali mwa ezakili so ezali selo bataille basala yango mpe selo kasi ezaka ya mikolo te lokola oyo ye wana kokotambola yango te eleki ye fo basalela ya taille oyo aza mokolo akoki na taille oyo enseignement tolimitaka nombre d'âge te mpo banon voyant akokotomela société na 10 ans ntango mosusu famille regarder na ndako on a comme 15 20 ans ceux qui peuvent découvrir ce qu'est la date ceux qui peuvent assistance sociale la personne qui quitte la société va découvrir les handicap on va découvrir on a comme ça à dépasser 30 à dépasser 35 ans mais ceux qui a manifesté volonté on a autant là soit ka bango to yamba ka bango en tout cas batanga va représenter examen d'état ceux qui a eu diplôme là pour faciliter à que au sala d'études universitaires na mona mingi ya mibali ya basi ba ya raté na basi bazali okutaka mingi ya mibali
pour mibali to bongisa salle moko to tia dortoir pour na bango. OK. Esika ya kotia bana basi ezalité. Mutu moko ya bonne volonté ayaka ke azwa ndako awa na lingwala mpona bana ya basi komisa bavandaka wana toluka mama moko alalaka na bango azalaka na bango ankadraka bango na ntongo baye batangi bazongi me mutu wana ase manifesta te. Donc bana basi nde baza kosouffrir bautaka mosika sport bambouteillage mpo esika ya kokaze bango ezali te. Oyo mibali baza na bango sur place awa balali na ntongo balamuki basokoli baza na aire baza na temps na aire ya classe. Vous en rappelez la besoin d'un bétou, et des moments de codia, macré. Vous en avez besoin d'un drap, un moustiquaire, un détergent pour nous recevoir le toit, nous ici si la douche ici la sokolaka. Papier braille, tablette, tablette na pour ça on va utiliser pour nous comment. Vous en avez besoin d'imprimante. On a besoin de photocopier. On a des outils matériels tout ça est là. Mais surtout besoin de surtout imprimante. Imprimante nous avons besoin de imprimante mixte. Imprimante noir na braille. Couler à bana pour les papa la plupart de la famille. C'est ça. Para déjà ceux qui n'ont pas yé pour avant la razana wote. Ah oui, on tika ni. On tika pe pour yo. Aya tika pe ya kulia pour na oyo. Basi ya mwana moni bano wazolia mingi c'était ce qu'on t'a bon volontaire mon ami a tikeli bango bonne parce que voter à Rabaron quand même que l'on la souci moralement voter à Rabaron ni en fait bon après passer dans Nzambe to bino ça séance après l'air to batangi sakabana mwana ba edika kaye moralement toujours tu pédagogie na physiquement donc tu prépares quand surtout âme morale physique na surtout tu prépares quand baza pe na mo ba groupe na bango ya choral awa donc ce que ça dans l'église beaucoup qui peut kobenga ba koya ba kotangela bino liloba ya Nzambe na Bible ya braille baza na ngo ce qui veut dire que vous avez besoin de bango s'organiser la chorale bango ba koya ba ko répéter pas ina bino pe si bango ba nzembo ya chorale la bino ba ko répéter ba koyemba so pe ne batanga ba lecture wana na église wana vous préparez moko azali a ko Bible a kotanga ngo bango bazotanga na braille bino pe mutramtaza na Bible na pe azolanda ne bango bazotanga ngo. OK. Est-ce que la différence entre bango na ba olem bazana nzela bato bazana nzela ba famille na ba koyo kotika pe oyo bazali na nzela ba msusu wana alingi de kotanga te. OK. Ça a fait volonté hein. Oui, ça pour bano ne batanga ba futaka te. Ba futaka ba frais scolaire te. OK. Ça est gratuit. Ça pour na bango enseignement est gratuit. OK. Moi bana muke oyo tozwa oyo ba monaka ba futaka bafutaka pe difficilement. Bon wana ne to tia bango po mwambo bapesa to kosomba craie to kosomba papier pour na bango na ndenge wana ne. Mais malheureusement pour na biso école to ya ko tia au premier ya plan fola la plupart bana to komisaka awa bana ba police bafutaka difficilement. Mais tape a boy bo benga na tebo. C'est ça. Choisir yango boleke to souffre net na mukola le to zolo baboy. Papier duplicateur na bureau na biso oyo ata moko ezate. Wow. Et comme il en sous tu as 1000 francs parce qu'il va sommer 10 15 20 papiers duplicatés pour l'administration en les athées comme on a déjà passé photocopie mikando va senga ko sala photocopie ba texte bana ba tia on a photocopie poto ya mutila bango na braille wana on a photocopie RT et comme il faut que banda tant sous ya nyongo ni comme il passe ya on tout ça vraiment la bosenga ya photocopieur ya imprimante ba tablette biloko bano ba sala la kasi. Vraiment. En tout cas, pour mon athée, ça passe, papa. Il y a un truc à moi, lui se déranger, moi, mon cœur. Donc, il y a une infection à Pamba. Les fomona. Et puis, son méca au caramis sous fongoli, mais des gars, mais ce qu'on va au bazar, molili depuis, ti, bazar, bazar, voix. Mais, bazar, là il y a balati azomona kina ba itinza mais là soumana ata ebelete ezate ka ba bi o yara la immeuble yara la te $5 $10 $20 2 francs na yo eza important place oyo batu ba bazo ba yara la bosa na rate na ba yelo na olekana ezara mingi bango nyonso bazoyoka po mosu ezala azoyoka azomona te mais azoyoka mosu na komona na koyoka avec moi pasi bakana ka bazoyoka
au Paba et où tu as la modèle. Amen. Tout ça, on a bazali, bazala on y est pour les cailloux. Mais bazala pour le dévoiler. Il y a un bon cœur au Zoana. Kanisi qui va dévoiler. Attends, moi j'ai pas mourir, on a maï voilà. Pas longtemps on va là, dans le secteur. Na ba prière na bango, na ko sana ka ko ba le tchana ko mama ke la ya ka Quran na so bi ta ya ka so mai. Zamba so ngai lo bi pe aya isusu. Ngo ka be uta na ke. So ki zala ki ke ba nyo so tu. O bazala ba mai ba kanisa na bana o ba kanisa na ba ko. Nde manu ba ko sana. Nde to ngata magazi ya ko. Vraiment. Et le point quand même vraiment d'abord merci de le laisser. Merci à maman Cynthia pour nous avoir rendu visite dans cette journée. Nous les disons vraiment merci. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais nous disons ainsi merci à Dieu puisqu'il nous a donné aussi des capacités à écouter, même si on n'a pas la vision, mais on est sensible d'écouter. Nous disons aussi merci à Dieu. Vraiment. Tu as bien parlé. Merci. Mets-toi debout, non, maman, il a des manteaux. Toi aussi, tu vas parler. Tu veux parler? Oui. Ok, parle. Mets-toi debout. Il ne faut pas avoir honte, hein? Merci, maman Cynthia. Maman Cynthia Kapasha. Merci, maman Cynthia Kapasha. Comment le voulez nous? Amen. Vraiment. Là, il souffre de miago. Yopé, tellement. Il y a Jean le bâté. Il y a Jean le bâté. Les deux bâtards sont bazar. Bon, symboliquement, hein? Les ça, bon. Il est belé et Goya. Tu as Papa, faut dans le numéro de téléphone. On a des ressources au Barouna, la Simana, les cas tout ça là-bas. Et vous allez et donc mon corps et à l'âme. Il y a un moment préfet. Ah, ok, fais ça. 084 84 366 79. Ok. Maman préfet Madame Matense, Matense Delphine. Ok. Yangaï Moko, papa Vincent, 085 24 29 688. Ok, papa Vincent. Voilà, qui est la mère Kuna, papa Vincent, qui est la maman Kuna, n'a pas quand même place ni au Baralaka. Pour la cotisation, il a dit que papa Vincent a dit dans le merci papa. Nous avons mon au revoir. Ma mère, ça va bien. Attention. On dit que c'est la chose où la bango va bien en lumière. Canne blanche, hein? On a canne blanche, on a la difficulté à des places pour Simba, Bango et puis Baïba. Ça va bien, hein? Nous, ok, c'est là en haut. Quoi que j'ai vu? Oui, ok. On va local, même pas peinture. Tout ça à centre-ville, tu as un beau quartier. Tout ça à centre-ville, tu as un beau quartier. Tu as un bassin dans Nzambe, maman pasteur, il y a un bassin dans Nzambe. Il y a un ndenge mususu na simba la Bible. Mais là, l'hospitalité. Quand même, à ta peinture côté, peinture, il n'y a pas ma côté, pour voir la base à la l'aise. Oh, maternelle. Oh, on y est ensemble.
y a pas de pas de problème. Madra exaté, exaté. Le bas là la place. C'est grave ça. C'est vraiment grave. Trois fois la méthode. On dit même peut-être qu'un gars on va nous y aller en zone. On a bien été là hier. Les anzambi. Là mon a bien la binga pour tout cas que je sois lisse, ba make-up, de tout ça ba make-up, on a ba fantaisie tout ça là. Et ça la mise passe mais so cheka kisi au bongi là. Et bon ce que maman va zoom on a fait la tika là. On va être là le 1er mars. Là zone à ta bande qu'on a pour ta maman mais le quoi dans la ca qui na la Seigneur vraiment passe. Donc tu mitema na nzambe te soka bi gouvernement e batalela biso e basala bo musique na zana bo hôpital pour la biso na bi. Hôpital pesa. Bato ki batambola rapete baza. Ngana tena ke pa misu po ngamungo biso tumisi na nzambe ayo ke nga mawa ayo ke pe bana biso baza mapo miracle sana maka. Biso pe na yebike au fur et à mesure to kolandila ba mona. Mais quand même ba vidéo oyo na que ouais place pour toucher mon thème à mon après le coup là moi mai moi c'est moule moi nini boye ko ya za pété que ils ala ebelete ka moko ninga na moko de suivi ba de kambi ya pambola bino na que so pasuli ya ebele ko ça na mama ba le boko so epesi mon na tete photo la kisaka tout sous pas zana on va se bana opesa côté nini bato bakoma bengra awa ingratitude ezarati aiza kopesi nzambe pa koyebisa na monaka te osalaka nini mpo na nga nabelaka nga soko nakapela nzambe nzambe soko opesi nga misu te ndeni na kosunga oyanga baleki ndeni na okipa bamwa melodi ana nalakisaka eske preve ezani oyaka ozolakisa nzambe ozoyebisa ye ozopesa ye na bapreve ke nayaka mer nzambe amona bino bolemba te na bana oyo ozana bango eza ya bino te ya bato bakoma ya bino bozwaka olemba te na image kokina surke mbunde kobeta oyebi kaka mpasi mbunde ebetaka na kapage télévision merci nzambe alola amona bino vraiment. Capage TV. Capage TV.